ba congolaise pe ba congolais ndeko na biso Tshisekedi amoni ete ye akomi nzambe, ye akomi alpha et omega, ye nde moto oyo akosala oyo elingi ye. Non, ayeba ke peuple congolais ye nde moto azali souverain, peuple akotika ye te. Ndeko Tshisekedi ake na Lubumbashi a confirmé makambo ya lobaki na Kisangani oyo akochange constitution. Est-ce que constitution oyo yango moto za kotinda ye na bato ba kosala na ye ba bongisa mboka te? Est-ce que constitution oyo yango moto epekisi ye po azwa biteni ya mboka na biso oyo ba M23 na bato ya fleuve Congo, alliance fleuve Congo bazui po armée zwa yango? Est-ce que constitution moto epekisi ye makambo wana salama? Bandeko na ngai, boye ba ete constitution na biso ekomamaki awa na Congo na ba Congolais. Et loko moko te ekomami kuna oyo akoteka mboka. Ndeko Tshisekedi ayibi kotanga constitution te, eza mawa. Alakisi biso ndenge premier ministre na ye auti koloba ndenge boyokaki, ayibi kotanga constitution te. Article 217 ezali article moko bazwa yango na ba constitution nyonso ya Afrika. Pona ntango basalaki Union africaine to sala ete panafricanisme ekota. Mais ezali eloko moko te balobi o bateka mboka. Non, ndeko Tshisekedi ami kosi. Boyebi ete boponaki ngai na 2018 62,11%. Na Tshisekedi asali ete a usurpé pouvoir, a du pouvoir na makasi. Na 2023 a organisé simulacre d'élection. Mais mbalo yo akoleka te. Ko changer constitution to ko telemela ye. Ngai moko liboso na bino na kozala wana to ko tambola to ko sala nyonso oyo ekoki poto pekisa ye. Alobi ki ya nzambe. Non, to yebika ka nzambe moko, l'Éternel des armées. Alpha et Omega. Yaza Alpha et Omega te. Asaka na bana ya mboka. Ye awuti koteka mboka na EAC. Eastern African Community. A koti mboka na biso kuna na ye moko. Nde mabe yango wana. Siko ya lobake constitution. Mais constitution ne komama mbanambula nini. Article ne komama banambula nini. Ye monaka yango te. Tango azaki na opposition. A monaka yango te. Alobaki yango te. Bande konangai tofongola miso. Tofongola miso. Tshisekedi alingi koteka mboka tokoko tika ye ata mokete na yebisi ye ayebinga malamu parce que ye alobaki nani akopekisa ye mais ye ayebi ngai na ye na peuple congolais toko tala nani akolonga botika na malamu kobanga eloko moko te kobanga te komanda na bino alobi bobanga te Tshisekedi akoleka te ata mokete. Ce qui est dans Nzambe, wana, mais le coup dans Nzambe te akoleka te. Merci, Mingi.